Can you now add to request abroad? Non. Bonsoir les amis, bonsoir. Isaiah bino ndeko masawa na zongi parce que là maintenant on me permet de faire live. Les sanctions sont finies. Ah, les sanctions sont finies. Oh. Et c'est là qui lobby. Sanctions, c'est là qui lobby. 29 jours. C'est depuis le 21 décembre que va sanctionner Kinga. D'abord, on m'avait sanctionné d'abord que nakoki ko sale le côté. Après, on a badi kotanga ba sanction na moni ki ba bisenga 3 jours sans ko poster et loko pas commentaire rien et après 3 jours c'est bon, je peux poster et commenter mais je ne peux pas faire live pour 29 jours. Yango bo monenga na osa live te. Il y a des gens qui me disent ah masawa obungi non na bungi te ba bloquer kinga ba sanctionner kingai. Balobi ke na panza ba message ya haine. Boy makamwane uti wapiti pa bataille de pesa. Of course uti pa bataille de pesa. Babi ke na panza basango ya ba haine. Mais seulement ngene sabino ke na zongi sanction esili. Mais sanction esili. Il y avait bon, c'est bon quand même hein. Parfois lorsque on ne peut pas parler, on prend quand même le temps d'écouter les autres. Ça fait du bien. Oyo kabaninga ba façon bango ya ko penser, ya ko réfléchir, ça fait du bien. On ne peut pas parler tout le temps. Il faut que oyo kabaninga. Oui. Donc ça m'a fait un peu du bien. Na yo kabakota kaba live ya bato na lingaka, bien sûr. Comme ça na yo kaka ba opinion na bango, ba façon na bango ya ko kanisa yo bi ya ko développer. C'est un peu ça. Mais nakati ya conclusion yo kana yebisa bino. Pourquoi na ye awa? Na ngena kota moko me na moni Gisèle na yepe a annoncé kaka même chose na ngana yo sala ngape kolobela bino mo éducation ya bana mais na moni yepe annoncé tout de suite là annoncé pe ki azako sala vidéo. Bon je me suis dit bon azela Gisèle asilisana yo kae si manga pe na yo sola na bino. Nazana makambo ebele penda ya koloba te mais nalinga kito solola muke sur observation nga na mona kita unazalaki na sanction ta unazaki na sanction makambo ebele elekia wana Facebook na kokota na ba détail te ya ba vie ya batu na makambo batu mais na yebisa kabino toujours lorsque nous voyons quelque chose sur les toits et surtout ce que ça makambo ya fait à société c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que moko faut toujours ba exemple ya batu mususu poto te ya ba oyo mususu batikali. C'est toujours comme ça. Les choses ne se font jamais pour nous. Vous voyez, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ça ne se passe jamais pour toi. Ce qui a tali kambia mabe kwele liyo, ou bien kambia mabe kwele nga masawa. Normalement zalakate ponanga. Normalement c'est pona kote ya ba oyo mususu. Pourquoi biso tozalaka moko soko tali kambobi ngamba die na linko sal kambo wana te anako sala wana te? Pourquoi? Parce que tu as vu ça chez quelqu'un d'autre. Tu as vu l'expérience de l'autre. Expérience ya mutu mususu wana ete yoke wana te wana za danger wana kosimba te kokenenzela wana te. Ça veut dire que ba makambo ekwela kabaninga ou bien likambo soko ekwelinga masawa. Ce n'est pas pour moi. C'est parce que il faut ete ya batu mususu. Nzambende akitakate akopesa batu mateya. Non, wana za kabalokuta ba église. Ce n'est pas Dieu qui descend pour nous apprendre, pour nous dire ah mon fils, ma fille ne fait pas ça. Non. Dieu nous expose toujours na ba circonstance, na ba événement pour na totala tozwa mayele to benda mwa muke to bake boyete ou bien tozwa mayele wana to te ya ba oyo mususu batikali. C'est comme ça. Même pas justice auto balwaka justice bakondaka naka moyibi te pona ye bakonda naka moyibi pona ete ya batu mususu batikali libanda ke soko meki koyiba tala esika okosuka yango. OK? Bon, là j'étais ici sur Facebook, j'ai vu beaucoup de choses qui s'est passé ici sur Facebook. Na kokota na batina lokona na bina kokota na ba détail ya makambo batute mais na kopesa bino exemple mibale. Nazana ba exemple ko mibale kakate. Mibale ya batu na moko oyo ya batute. Namoni ba masolo ya Peniel Elekiawa, namoni ba masolo pe ya Nathalie Makoma ezali koleka awa, OK? Ba jeune fille na biso baza ko passer ba crise, ba crise moko boye, on n'arrive pas à comprendre. Oui, baza na kata ba crise. Oui, baza na kata ba crise, OK? Mais ça m'a fait réfléchir à quelque chose, OK? Quelque chose où il faut to lobela parce que bango bazali ba star, yango wana tozali komona makambo na bango, yango tozali komona makambo bazali ko sala parce que ce sont des stars, ba star ya ba jeune fille, ya biso.
Bon, tout ce qu'ils font, on le voit sur Facebook, n'est-ce pas? Mais ça, c'est, to constaté que, ba comportement ya Peniel, na ya Nathalie Makoma, na ya ba jeune mususu, oyo eza kolekana na public. Eza kaka bango te. Ezali crise o ezali na kati ya jeunesse na biso. Oui. Ba oyo mususu bazo sala ngo tozo mona bango te parce que bango baza ba starté. Donc nous ne sommes pas en train de les voir. Ce que nous sommes en train de voir ezali ya ba oyo bazali public. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la vérité de la vie, OK? Mais eza ko épargner ba jeune mususu te oyo baza na kati ya ombre, oyo bazali ko sala makambo na bango oyo tozali ko mona te. Ça veut dire il y a un problème. Il y a un problème, il faut to lukaka tant que ba adulte et puis ba to suite koli tozana moi expérience ya vie to l'équipe na moi ba expérience nsusu ya vie il faut moko toye bakako teya ko guider ko loba ko sonner alerte que il y a un souci, OK? Et surtout biso ba to comprendre aussi masolo na ndenge mosusu parce que nous avons quand même biso ba génération na biso ba toza déjà na ba plus ba 35 et jusqu'à na ba 50 ans, OK? Tozali génération oyo normalement biso il faut tozala capable yako s'assurer que ba jeune oyo biso nyoso bazana moins ba 35 ans ba dindati ça veut dire ba se noyer. Pourquoi? Parce que biso normalement toza la plupart ya ba génération la biso ba 35 et plus jusqu'à 50 ba mingi ba se noyer pourquoi? Parce que bazalaki na ba grande sœur te liboso na bango oyo bakokaki kolakisa bango nzela kolongola bango na kati ya maike wana te konaje wana te parce que bota ba génération ba maman na biso ce sont des femmes qui n'ont na yebite soki pena ba yebaki eloko te ou bien bango pe lokola bango pe ba yebisaka bango eloko te na ba maman na bango on les a pas appris. À leur époque, on les disait pas, il y avait pas vraiment la vérité de la. Donc, franchise, mais oh, toza nango lelo toza capable de dire certaines choses comme il faut. Même il y a certaines choses qu'on dit aujourd'hui. So, au fin na ba milia ba maman bazana ba 60 ans, ti likolo, ba kanga kamatoi, ou bien ba komi inconfortable, il faut ba se déplacer. Parce que na kati ya génération na bango, mate ya ndenge wana franchise, mais na kati ya mate ya ezala kiti, n'est-ce pas? Donc, biso tozala ki au moins génération wana ya batu oyo. Donc, bomandi komona ke non. Façon ba maman na biso ba memela ki biso. Peut-être manque à savoir ou bien moi ba quitter eza malamu te. Ça veut dire que ils n'ont pas sonné l'alerte, n'est-ce pas? Ba mususu atokuta naka tokoti na wakata ba bêtise tokoti na kata makambo ebele to yeba kite mais soko yeba kande okota kana makambo wana te, n'est-ce pas? Oui, l'expérience ya vie eza expérience, il faut moko pe passer na ba expérience na yo, mais sans information ba mingi ba dinda ba bima pe sika ba na mabulu ba kota te, n'est-ce pas? Ça veut dire, biso na génération na biso lelo oyo, tozali na devoir ya kopesa information, n'est-ce pas? Oui, nous devons donner l'information à cette jeunesse et cette jeunesse maintenant, c'est à elle de prendre cette information. Ata zali ko tambola na kati expérience na ye, na kati bo jeunesse na ye, na kati bo lenge na ye, ça veut dire na kati jeunesse, oyo babenga kana ba foolish years, ça veut dire azali na kati ya mutu likolo, mais ayebi quand même que azana moins information moko na poche na ye et que soka se retrouver liboso quelque chose encore réfléchir kabi dans ma sa alobaka boye, fulani alobaka boye, ça veut dire que maintenant là je peux utiliser cette carte de l'information, n'est-ce pas? Mais ce toki ko fanda boete batu bazangi ba information. La jeunesse na biso bazangi information. Ezate pas ce que aussi toza osala forte, ezali pas ce que la plupart na bango c'est bon, na éviter c'est l'humain, hein, eza mundenge ya bomoto. Batu mingi bayoka kama mate ya ba mama na bango avant que ndoko yoka mate ya moto mosusu, n'est-ce pas? Nous, les gens qui ont compris très tôt, moi, Massawa, j'avais compris très tôt que ton parent ne peut pas tout connaître. Oui. Moi, j'avais vraiment cet instinct de connaître très tôt que les parents ne connaissent pas tout. OK? Et si moi, je me mentais pour dire que je dois seulement écouter à mes parents, et zana makamumingi na mukili na ko manquer. Ça veut dire, je dois aller chercher ailleurs. Parce que les parents te donnent ce qu'ils ont. Ce qui m'oboti yazana lipa, kopé sa yo lipa. Akopesa yo fruité, akopesa yo vegetable te, akopesa yo eloko muso, akopesa milk te. Parce que lui, il peut te donner ce que lui il a, n'est-ce pas? Et moi, j'avais compris ça très tôt. J'avais compris que les parents ne connaissent pas tout et je ne dois pas faire tout, donner toutes mes confiances à mes parents parce que eux aussi, ils ne connaissent pas tout. Oui, ça, je le savais.
et je les connais jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que je prends ce que mes parents me donnent et je vais aller chercher ailleurs. Ça veut dire qu'il faut que collectionner savoir et belé pour se compléter, n'est-ce pas? Malheureusement, na monde batu mingi bakanisaka ke oh non mate ba conseil kasite na sina zo ba papa na nga ba pesa na mama na nga ba pesa nga ba conseil. Ça se rend compte que les parents ne connaissent pas tout non plus. Il faut aller chercher aussi ailleurs, n'est-ce pas? Ça veut dire les lots ont une difficulté à transmettre ba message mususu pas jeunesse na biso parce que bazana na mentalité wana ke moboti naende ifo pesa ye conseil ou bien moboti wana siko ko pesa yo conseil ye baskaza moboti ndenge nini est-ce que zali moboti azali conscient ou bien zali moboti ope afandika kana makambo ya église. Ça veut dire église nde il faut réfléchir pour na ye, il faut mutu mususu réfléchir pour na ye. Ça veut dire que message penda ezali transmité yango zo mona jeune bana ba jeune fille na biso oyo ya lelo tozo komona na opesa exemple ya Peniel na Nathalie bozo komona ke penza génération na bango wana bazali perdu. Ce sont des filles perdues. Pourquoi? Parce que ils ont les parents qui les ont donné ce qu'ils ont, ce qu'ils savaient. Mais est-ce que tout ce qu'ils ont, ce qu'ils savaient, c'est ce qui est correct ou bien normal? Souvent, pas nécessairement, n'est-ce pas? Bon, nazo manal kamanange ko ebisabino. Na ebisabino kaka constant on a moni ya makambo nazo komona na Facebook. Ngana yo conclure que il y a un problème de crise d'attention. OK? Oui, attention. Oui. Bomoni biso batutoza na kati ya domaine ya bana, il y a beaucoup de choses que nous comprenons que la plupart de vous qui s'appellent même les parents, vous ne comprenez pas. Omoni nga masawa, nga bafuta kanga mbongo pona makamboyo. Oui, oui. Pona makambo o nazo sabino bafuta kanga mbongo. Et puis pas n'importe quel salaire, on me paye beaucoup d'argent pona expertise na ngai oyo. Yako guide bana, yako yebisa bana. Attention, o ezabwe, o ezana problème oyo na oyo. Moi, on me paye beaucoup d'argent pour ça. OK? Et là, on a remarqué, awa, tant notre ba jeune fille na biso makamba o sala belé, non seulement ba jeune fille na biso, na ba congolais belé, même les adultes congolais. OK? Nous avons un problème d'attention. OK? Sikoyo? Na ko expliquer nos problèmes d'attention, ça veut dire nini. Au moins iso ki mutu aza mwana muke, nazo sabino que il y a beaucoup de choses que les parents africains ne connaissent pas. Malheureusement, parents africains kanisaka kobota, ça veut dire automatiquement epesi connaissance ya comment faire, comment parenting, et par exemple parenting, ça veut dire comment guider l'enfant, comment forger un enfant. Africain azana kati ya deni wana. Africain kanisaka soki ya asi aboti, ça veut dire que ya yebi makambo nyonso. Alors que kobota na ko forger mutu eza des choses différentes. Kobota ezali ke okay batie au sperme libumwe vimbi mwana bimi. Tout le monde peut faire ça, même un animal peut faire ça. Même les animaux font ça. Forger quelqu'un, ça c'est autre chose. Ezali éducation. Pourquoi yo moboti ofanda kananda kute otangisa mwana na yo kelasi oyo pona ko forger intellectuellement? Parce que tu n'as pas cette capacité. Ozana capacité wanate. Et tu te rends compte que tu n'as pas cette capacité. C'est pourquoi vous envoyez vos enfants na école pour pas que ko forger capacité intellectuelle nae. N'est-ce pas? Mais moboti ya africain a comprendre que même forger un enfant, caractère ya mwana, éducation ya ndako, bomoto ya mwana, ça demande aussi une expertise. Ça demande une expertise. Baninga na biso ya mindele bakendaka kokotela ngo classe. Bozo komona kiazali komona mundele soka lindia bota o komona azu tala ba livre belé ba recommander ba livre psychologique tala makambo belé, ça veut dire elle doit savoir qu'est-ce qu'elle est, elle s'est mis dedans, elle doit savoir comment est-ce que je vais faire ce travail. Oui, ba oki kopesa yo musala moko boyete tant que ozali na matériel te ya kosala musala wana. Nous on s'est fait payer beaucoup d'argent pour ce travail là ici aux États-Unis. Oui. Il y a des parents qui savent que ngana na capacité te yako forger mwana. Donc moi je vais faire seulement l'enfant, mais j'ai quand même mon argent. Je peux engager quelqu'un qui va m'aider à faire ce travail. On te paye pour ce travail-là. C'est payant ce travail-là. Lorsque je vous parle ici, parce que Africain belé bazali batumoko na yebite, il y a un problème. Il y a un problème de compréhension ya vie. Africain mususu na mwana kabakomiawa soki na noboti te kopesa mwana kolobate makambo ya bana soki na noboti te kopesa conseil te soki na noboti te oyebi pasi ya ko forger mwana te. Ce sont des choses différentes.
Ce sont absolument des choses différentes. Kobota n'a rien à voir avec Koforge Ban. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait des enfants, mais ils ont adopté les enfants, ils ont forgé ces enfants-là. Parce qu'ils ont eu la bazana capacité, bazana matériel, wana Koforge Mwana. Oui. On ne peut pas faire un enfant pour croire que au salier kaka, ça veut dire que tout te tombera du ciel, tu auras la capacité, l'intelligence pour forger cet enfant. Ça s'apprend. Forger un enfant, ça s'apprend. Ça s'apprend, mes chers amis. Yangona tozali ko rater éducation parce que Congolais azokanisa ke faire un enfant, ça veut dire automatiquement comme na mayele yako forger mwana wana. Nourrir un enfant, c'est autre chose. Tu peux nourrir l'enfant. Ok? Kolati saye zelo comme sous kolati saye. Ça, ce sont des besoins physiques. Olati siye, au nourrir ye, au foutir loyer et sika bofandaka. Mais forger un enfant, caractère ya mwana, kolanda éducation na ye, psychologique, mental, kolanda ye, kolandela ye, mikolone so ko orienter mwana. C'est totalement une autre chose. Eza elo comme sous. C'est autre chose. Ok? Nazo sabino awa, likambu oyo ngana yebi. Selon évidence, selon les choses que j'ai appris. Ok? Attention. Natural development, balobelaka, attention. Ok? Attention, c'est très important. Attention, ezali besoin. Eza besoin lokola, besoin humain. Ok? Attention, eza besoin humain. Humain, yon sazakana besoin attention. Attention, ezali besoin kaka lokola pe amour, lokola bolingo. Oui, oui. Parce que l'amour, mutu balinga yo, balakisa yo ke balingi yo, eza besoin. Nous tous, nous avons besoin que les gens que nous considérons nous aiment. Et que la famille, tes frères, tes sœurs, tes parents doivent t'aimer. Eza besoin. Oui, oui. Lorsqu'on est mal aimé par sa famille, lorsqu'on est mal aimé par son amour, lorsqu'on est mal aimé par ses frères, ses sœurs, ça déstabilise les gens quelque part. Oui, oui, ça déstabilise. Même chose comme attention. Attention, ils ont besoin. Ils ont besoin humain. Bamingi soki boza ba parents, soki oza na mwana muke, ozo mona eloko nyonso azo koluka attention na yo. Mama, tala. Mama, est-ce que on a sali yango bien? Look what I did. Look. Azo koluka attention. Chaque minute, azo koluka attention. Parce que ils ont besoin. Ils ont besoin. Ok? Au moins, moi, azoluka attention nanko, azoluka attention. Ce qui pas eu attention, te, akosale loko moko ya mabe, po pesa eka attention. Parce que na psychologie, à moi, na balobi boye, attention, nyon se zali attention. Ezala positif, ezala négatif, nyon so babengi yango attention. Donc, ce qui moi na azali kozo attention positif te, akoluka kosala attention négatif. Ce qui a eu attention négatif te, akoluka, et attention, eza attention. Ça veut dire tout attention et attention. Tellement que nous, les Congolais, nous n'avons pas compris cela. Nous n'avons pas eu ce genre d'éducation pour savoir éduquer et élever nos enfants. Nous avons manqué l'attention dès le départ. Nous n'avons pas eu l'attention. Et lorsque vous manquez cela, ça va se manifester na bomokolo nabino. Omona mutu moko ya mokolo azako sala biloko oyo, ozomona ke azako luka attention. Aujourd'hui, je vais poster une vidéo ici, na mona ki ndeko na somoka poster nege ba mama mingi ya bakuma ko na TikTok, ba mama mikolo, baza ko considérer que ce sont des mamans, des mères de famille, mais maman alati liputa a préféré atia masoko na ye na Facebook, aningi saka toujours masoko. Ezanini, ezali koluka attention. Parce que attention ezali besoin humain. Nous voulons que on nous remarque. Qui n'aimerait pas qu'on lui remarque? Eza besoin humain, n'est-ce pas? Maintenant, tant aux ali mwana muke, soki ba parents na ba yebi ko forger parti wana te ya yo ya attention wana okoma mukolo ya zoba. Okoma mukolo ya koluka ba attention na ndenge ya mabe, okoma mutu ya koluka negative attention. Parce que attention ezali positif, et cause à la positif et cause à la paix négative, n'est-ce pas? Mais pour un enfant qui est vraiment à bas âge, mwana yebi attention positive na négativité, ça veut dire any attention is attention. Ça veut dire tout attention et attention. Ça veut dire moi na koluka kozwa attention nyonso. Eza la négative, eza la positive. Maintenant, c'est à un parent qui est conscient de savoir ko orienter attention wana. Ça veut dire, lorsque ton enfant est en train de faire quelque chose de mauvais, parce que oyebi kasano koluka attention na yo. Regardez beaucoup de temps. Lorsque vous êtes au téléphone,
lorsque vous parlez au téléphone, dès que vous prenez votre téléphone pour parler à quelqu'un qui est très important, qu'est-ce que votre enfant va faire? Si votre enfant n'a pas eu votre attention toute la journée, qu'est-ce que votre enfant va faire? Il va venir interrompre ton téléphone. Pourquoi? Parce que azali koluka attention na yo. Pourquoi? Parce que azali koyem sa yo peut-être pesa kinga attention te. Maintenant il est temps de payer attention nanga. C'est une réaction très très normale, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que si vous avez donné à cet enfant l'attention toute la journée, vous avez parlé à cet enfant, vous avez joué avec lui, vous lui avez amené dehors, il a joué au parc et tout. Maintenant, lorsque vous voulez partir au téléphone, vous allez dire à cet enfant, écoutez, j'ai fait ceci, rappelez cet enfant, j'ai fait ceci avec toi. N'est-ce pas, j'ai fait ceci avec toi? Oui, oui. Maintenant c'est ton temps de repos. Maintenant, moi aussi, maman ou papa, j'ai besoin seulement de 10 minutes parce que je dois parler à quelqu'un. C'est très important que tu me donnes ce temps. Cet enfant va vous donner ce temps. Parce que yemoko mwana muke ako réfléchir à vie. Oui, oui, quand même nazaki libanda, naliaki bonbon, naliaki ice cream, maman mainga libanda, asakana ki nangata la tosali puzzle oyo. Ça veut dire que n'avait ça point temps. Mwana na kopesa autant. Mais ce qui tu lui as pas mené dehors toute la journée, tu n'as rien fait avec cet enfant. Akoye bisara bina yoke. Nengini tosali elo kote lelo ubin soko mekika okota na telefone aye ko interrompre parce que azali ko look attention wana komi azoko look attention olinga te ko pesa attention wana, n'est-ce pas, ou bien ako interrompre makambo na yo. C'est comme ça. Beaucoup de parents qui sont ici, vous connaissez que je sais que je suis en train de dire est vrai, n'est-ce pas? Ça veut dire maintenant lorsque vous avez un enfant, tant que parent, il faut qu'on y ait any attention is attention pour na mwana, n'est-ce pas, positif ou négatif. Maintenant yo il faut qu'on y orienter attention wana. Lorsque ton enfant cherche l'attention négative, il faut qu'on ignore. Oui, parce que okolakisa ete ke oh na sepeli na makambo wana osali non, il faut qu'on ignore ou bien il faut qu'on décourage yango. Encourage l'attention positive. Lorsque ton enfant fait quelque chose de bien, ah maman tala na dessiné, ah maman tala na lambaki moi gâteau, maman tokende ko lamba to sala boye, il faut encourager l'attention qui est positive. Comme ça ton enfant commence à se orienter dès le départ. Abandi ko ebake ah soki na sali boye na beti moto bien na boki boye, maman ko silika ou bien maman ko décourager ou bien maman ako tala ngati ako pesa nga attention te, n'est-ce pas? Mais lorsque ton enfant fait des choses qui ne sont pas bien, n'est-ce pas? Yo encouragé na attention positive, na négative. Je vais vous dire un exemple pour encourager attention négative. Exemple typique, il y a qu'on encourager attention négative. Tant aux ébanamike par exemple, soko beti muninga, obeti muninga, obunji obeti muninga. Il y a des parents qui t'encouragent dans ça. Azoui, prochainement, betaye lisusu. Parce que, moi, ça fait longtemps, tumbo la kayo, betaye lisusu, prochainement, betaye. Moi, on a siko, guess what? Ayebi keko beta, ezoko pesa attention, n'est-ce pas? Oui, dans sa tête, ça enregistre comme ça. Ayebi ke poazo attention à moboti naye, et surtout ce qu'ils ont moi nazoka, ba attention positive te. Soka azali mwana oyo azoka attention positive te, siko ayebi ke ah pona kozo attention à maman ou bien kozo attention à papa. Ça veut dire fona beta kabato. Omona mwana na ko développer caractère ya ko beta kabato parce que ayebi ke na place wana nde bino bo encourage kaye, n'est-ce pas? Ko beta muto eza positive te. Ko beta muto eza positive te. N'est-ce pas? Soki mwana fingi mutu mususu kuna libanda ou bien a blesser sentiment ya mutu mususu. Au moins, ba parents mususu ba encourager, n'est-ce pas? Azui, au sali bien. Ça veut dire que moi, nana azui attention, n'est-ce pas? Azui attention, kaka na makambu ya mabe, n'est-ce pas? La plupart des parents savent seulement encourager les choses qui ne sont pas bien. Donc, moi, na wana akomi kozwa kaka attention na makambu ya mabe, n'est-ce pas? Nazo kobi sabino makambu oyo psychologiquement, ce sont des choses que j'ai appris dans le child development. J'ai fait ça, je pratique ça dans mon métier. Ça marche. C'est ce que je vous dis. Les lozo mona ba maman mingi ba congolaise ba fandeli ba Facebook ya makambu ya barando. C'est plus fort que eux. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas dans le child development. C'est plus fort que eux.
Parce que ça, c'est la seule façon oyo bakozwa attention. Pourquoi? Parce que attention, ezali besoin humain. Toza nango besoin kanenge toza kana besoin ya amour, balinga biso. Eza besoin. Tout le monde veut se faire remarquer. Ermoko lingi ba so, ah, moi suki noana bien, masawa, ah, suki noana bien, ah, masawa, mikolo bien, on dit kondi et tout et tout. Qui n'aime pas ça? Tout le monde veut ça. Tout le monde veut attention, qu'on se fait remarquer. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas été forgés à savoir donner leur mieux pour avoir cette attention-là qu'ils ont besoin. Donc, ils ont été forgés dans les négativités. Donc, les parents qui ont encouragé les négativités, okomona ye akomi mukolo, aza mutu mukolo, aisala kaka barando na ba bêtise, parce que c'est tout ce que aza nango comme tools ya kozwa attention. C'est plus fort que eux. Vous ne pouvez pas comprendre. Batu mususu bayaka awa bazwaka ba attention awa. Mutu ayebike na mayele na kozwa attention. Oui, on peut utiliser sa tête. Yango wana parent il faut orienter mwana na ye dès le départ. Tant mwana azali kosala makambo ya malamu, ayebi kotanga, ayebi kozwa livre kotanga, ko expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans le livre. Encourage ça. Ça c'est bien ma fille. En tout cas, je suis impressionnée. En tout cas, j'aime ce que tu as amené comme conclusion. Qu'est-ce que tu penses? Tout ça, encourage ton enfant dans les choses qui sont positives. Parce que mwana na tanga koko la koyebake, on peut aussi obtenir l'attention dans les choses qui sont positives. Oui, oui. Ba jeune na biso, ba kola na kata ba famille, oyo, les parents n'ont pas su comment encourager l'attention positive. Bana mususu pe, na kati ya ba famille na biso ya ba africain mingi, ba kola na ba famille oyo, il y a tellement des enfants, lokola bino oyo ba africain ba bota ba ni belé. Il y a tellement des enfants, beaucoup des enfants, dont les parents ne savent pas donner l'attention à tout le monde. Soki boza 7, 8, 9 ou 10. Yebisanga, maman salaka, papa salaka. Tango aye, mwana na mwana zana besoin na ye. Barope sa nan attention. Barope sa montoute attention. Les enfants là vont grandir avec cette soif d'attention parce que batika la jamais kozo attention. Parce que ce besoin là est là. Si ko banana tango bakokolo bakomi na kata mokili parce que bazwaka jamais attention, assez attention ba parana bango, bakomi ko luka attention n'importe où, n'importe comment. Ils ont soif de cette attention. Partout à Kobimo, pour fois, mila qui s'akana ndenge moko ya ndenge mususu ya ndenge ya mabe parce que azali koluka attention. Les parents africains ne savent pas donner l'attention à leurs enfants. Oui. On ne s'assit pas avec son enfant individuellement. Na ba famille mususu mona pe bana pe baza tellement belé. Ba parents ba comment ba pesa kaka ba besoin général. Biloko kolia kofuta minerval, kofuta toa bofanda, mais baza na souci wana te ya koyeba ke chaque enfant aussi est individuel. Kofanda na mwana koyeba kopesa ya attention na ndenge ya lingeli yango. Oui. Pas okoza na bana mibale misatu. Bango nyoso baza ndenge moko te. Mutu na mutu aza na façon na ye ya kozala, mutu na mutu aza na façon na ya lukaka attention, mutu na mutu aza na besoin ba pesi attention awa, mutu na mutu aza parce que moi na mususu attention na kolinga bofanda bota la tv autour na ye qu'est-ce que ça qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes donc on solo la kanaye. Moi na mususu pona opesa attention akolinga peut-être bokene na cuisine peut-être yaza kanene intéressé na makambo ya cuisine bokene na cuisine bosa la cake bosolola bol alaxa onenge ni asala ka ba cake na ye opesa ye mo attention na ye wana. Mettez-vous aussi avec vos enfants. Il y a aussi des enfants qui sont sentimentaux, qui aiment seulement qu'on les donne les câlins, qu'on les rassure, qu'on les aime, qu'on beaucoup de câlins. Ba parents africains ba pesa ka bana ba câlin te. Au moins mwana africain azako ya ozoluka kale azako luka bolingo azako luka parent africain azako tindika e mwana oyo kaka kokangama batu na nzoto nini olingi nini me mwana oyo ozomona tena zana leki na yo awa. Beaucoup des enfants africains n'ont pas eu cette attention, affection wana. Ou bien mwana ya 2 ans ba mama na asa botele ndeko na mususu ndeko wana mususu sikoyo ya bebe makasi mama mikolo sakangami na bebe mwana na 2 ans fandi wana ye paza bebe ye paza na besoin ya bolingo ye paza na besoin ya attention ye paza bebe wana fandi wana bapesa keso attention te soki bebe wana ya 2 ans ye koluka pa mama na sia makolo bozo ye na nukuna bozo mona te bozo ngape nazo kipe oyo naza ko kipe oyo.
yoka na sabino obini ni biso ba tozana kati ya child development omoni ba para mingi ba para mingi so na moni bango bazana ba bébé surtout ya biso ba africain soza na bébé asika na konsiaka toujours na yesi yonga na bina yoke soza na bébé asika bébé wana asika yebi eloko te oui tu auras le temps avec cet enfant tu peux le porter parce que au memaika parce qu'il faut me ma belle et tout ça mais si on a un bébé à 2 ans ou bien à 3 ans rassure-toi que tu n'es pas trop attaché avec les bébés à moi, il y a bébé. Rassure-toi que aux autres occupés, on a 3 ans ou bien à 2 ans, plus que frère il y a 0 mois ou bien 1 mois. Pourquoi? Parce que bébé on a 0 mois, 2 mois, on a aye belo côté. Non, on bandi comme on a dit. Mais bébé on a il y a 2 ans, bébé on a il y a 3 ans, a komi koye ba makambo. Akomanda kotala parce que yeza ki place na yabanda kotala bi o. Nini oyo mwana umususu aye kozwa espace na ngaboy. Taka rondo mona ke mama na ye akomi ko éloigner ye tout le temps. Bozo ye, alingi nini naza na bébé noza. Ako comprendre que ah OK, donc maman alinga les sosoté ou bien papa alinga les sosoté. Mona mwana na ye moko s'éloigner. Tant mwana ko s'éloigner, akokende koluka ndenge ni moko survivre, aluka ndenge ni akoluka attention na ye, ndenge na yango mona kabana ba mingi ba africain, abandi ko buka ba TV, abandi ko buka biloko, donc akomi hyper quelque chose qui ne marche pas dans la tête des enfants des Africains. Au moins, moupaye nandako, moi la bandi ko sotele moupaye et tout, parce que moi naza ko luka attention. Pourquoi? Parce que on lui a écarté. On lui a écarté. Et l'enfant a compris cela. Ah, comme maman m'a écarté, comme papa m'a écarté, maintenant moi je dois chercher l'attention quelque part d'autre. Abandi ko buka kuna buka télévision mabe parce que façon na yemo ko zo attention na bino siko il faut buka TV façon na ya ko zo attention siko il faut ça la dégâts pour vous payer attention. C'est ce qui se passe même aujourd'hui dans la tête des Congolais qui sont grands. Je vous jure. Parfois na ko pesa un exemple na moni même ça exemple na moni lero na Facebook na maman Gisèle Azalia Gisèle Azao namoni naposaki photo yanga na zoro mutu moko ayo okoma makambo wana keo eske ngai na zoro na age na biso toza susu capable ya kosala sexe vraiment. Gisela kamwe siko au moins les choses comme ça moi ngai kamusaka ngai te parce que je comprends l'état psychologique des Congolais. Oui. Ce sont des gens qui ont besoin d'attention. Lorsque quelqu'un vient écrire quelque chose comme ça, Azan a besoin d'attention. Parce que ayebike, na façon mususu na ko remarqué yete. Il n'a rien à m'offrir pour qu'il n'a remarqué, n'est-ce pas? Oui, parce que moi je suis intelligente. Je remarque les gens qui sont intelligents. Je remarque les gens qui font des choses qui sont positives. Je remarque les gens comme ça. Donc, je concentre mon attention sur les gens qui sont positifs. N'est-ce pas? Si vous ayebike, na ko remarqué yete. Pour se faire remarquer, il faut y kokoma et l'okomoko boezali négatif pour na payer attention. C'est comme ça les Congolais. Ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. Oui, ce n'est pas de votre faute. Vous êtes des enfants qui manquent, des enfants adultes quoi. Boza bana mike me bokoli na nzoto me bokoli na kati ya motote bokoli na kati ya psychologiquement te bokoli na kati ya bomotote bokoli te. Je vous comprends. Yango na discuter na mingi te. La plupart de vous, je ne peux pas discuter avec vous parce que lorsque je vous écoute, je regarde ce que vous êtes en train de faire, je comprends exactement là où vous êtes. C'est parce que ba comportement na bino ba mususu, ezalaka ba comportement ya bano na dilaka na bango moko ya ba 3 ans, ba comportement mususu ya bana ba 7 ans, ba comportement ya bana ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ce sont les comportements que je deal avec. Donc on me paye l'argent pour. Je vous comprends mes chers frères. Mais ce n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous devons apprendre. Poto yé bandenge nini ya ko forger. Bana oyo bazali ko ya lobby. Si vous ne voulez pas apprendre, c'est votre problème. Vous voulez amener des enfants sur cette terre. Bazala kaka nzoto kaka boue. Mais bazali empty. Ça veut dire ils sont empty. Ça veut dire ils sont vides. Les gens qui sont vides. Les Congolais, ce sont des gens qui sont vides. Psychologiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, ce sont des gens qui sont vides. Donc, mais là, comme c'est malonga, ezate. Tout ce que vous voyez sur Facebook ici, avec des choses négatives, c'est plus fort que ces gens-là. Ils sont en train de chercher attention. L'attention qu'ils n'ont pas eue lorsqu'ils étaient enfants, l'attention qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes ce qui leur arrive, parce qu'ils ne comprennent pas la psychologie de l'enfance.
Oui, ils ne comprennent pas. Leurs propres parents ne leur comprennent pas. Pourquoi? Parce que leurs propres parents n'ont pas compris la psychologie de l'enfant. Comment gérer, guider, hein, orienter un enfant, forger un enfant. Oui, leurs propres parents n'ont pas compris. Leurs parents n'ont pas compris, ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que les parents de leurs parents n'ont pas compris ça non plus. Parce que, tout le bakaba vérité, mon soso. Il y a un psychologue noir américain que j'ai écouté une fois. Je vais voir si je vais trouver cette vidéo. Un psychologue comme ça qui avait dit, azaki ko analyser ba problème même ya ba noir na mboka oyo. Alobi que le problème ba noir est belé, ok? Mais parmi les problèmes ba noir, il faut vous comprendre que quelque chose que problème ba noir ning bazali ko traverser, ezali aussi problème ya children of children who are having children. Ça veut dire que les enfants des enfants qui sont en train de faire des enfants. N'a expliqué ce que ça veut dire. Les enfants des enfants qui font des enfants. Bako kona biso. Bazalaka na tango babanda ko bala bako kona biso bazalaka na ba 12 ans, 13 ans, 14 ans babandi déjà ko bota. Lelo nakati ya éducation psychologique. Nous comprenons que moi na 12 ans, 13 ans, azokende ko bota po akende wapi. Vous voyez? Mais à l'époque na tango wana ya bako kona biso, bango ezalaki ke soki moi na zui règle, c'était comme ça à leur époque. Moi na zui règle, ça veut dire que a commis mature. Parce que baza ko compter que nzoto na ye est commis prêt ya ko concevoir, n'est-ce pas? Parce que tandis que lelo biso to yebi que moi na soka zui règle zali perodo ya zali na kati ya teenage years, ça veut dire azana kati ya adolescence. Ça veut dire c'est seulement le corps qui se développe, qui se prépare pour la maturité, mais la tête là de l'enfant n'est pas encore capable, n'est-ce pas? Lelo bino moko bota la bana na biso ya ba 12 ans, 13 ans, 14 ans. Même ba jeune na biso ba fille ya ba 23 ans, 24 ans, 25 ans. Soki bino moko bozo kota la bango. Ata ba jeune fille na biso ba 21 ans. Est-ce que ce sont les gens qui sont prêts à aller même au mariage? Pas du tout. Balingi ko sakana. Parce que science a évolué. Science a étudié. On a étudié que non. Bano bazaba na mike, nzoto seulement des ali kokola, mais mutu eza kokola te. Ça veut dire, il faut bopese bango tan nzoto ekola, bopese bango pe aussi tant mentalité, cerveau est développé et si la kokola, avant bo engager bango, na ba responsabilité à minene, ya vie, comme un mariage, n'est-ce pas? Mais à l'époque, il y a bako konabiso, tout ça là, ce n'était pas encore développé. Psychologie et développement psychologique, wananano ezaki nan développé. Ça veut dire que nos ancêtres regardaient seulement les corps. Corps et coli, ça veut dire que moi na soki comme adolescent, soki nzoto komi ko régler, c'est surtout la petite fille. Moi na mobali soki a komi comme ça ba sperme na ba 13 ans. Ça veut dire qu'à après nzoto komi prêt pour na kobala, n'est-ce pas? Ba komi kobali ça bango. Puis à l'époque, on se disait que soki tobali si bango te ba koyo memela biso zemi awa. Parce que lorsque un enfant commence à son corps se prépare pour la maturité, ça veut dire koyeba ko concevoir. A commis automatiquement nakati ya mutu na ye a commis koluka ba rapport sexuel parce que nakati ya mutu na ye lorsque ton corps se prépare là, surtout ma petite fille, lorsque ton corps ezako se prépare chaque mois, lorsque vous réglez, ça veut dire vous êtes candidat à la comment on dit, à la fécondation. Candidature à la fécondation, ça veut dire que chaque fois vous avez na mois na yo ya fécondation, mutu na yo na tawana ya fécondation, mutu na yo psychologiquement, physiquement, et comme ikotinda yo, il faut que ne koluka mobali. Oui, et comme ikotinda yo bongo. C'est normal, c'est la vie, c'est la nature de la vie. Ça veut dire que bako kona biso ba panana bango ba yeba kike bako kono luka siko mibali bakomi ko régler bakomi ko ba sperme bako luka mibali na basi. Ça veut dire il faut totinda bango déjà kuna bakende déjà ko bali sana. Ça veut dire bako kona biso ba pande ko bota na ba 12 ans bakoti libala ba 13 ans 14 ans ba so ko bota. À 12 ans 13 ans bota bana bino ba faina bino nda kuana. Moi na 12 ans 13 ans akoki ko pesa éducation ni na mwana msusu. Ton enfant de 12 ans, même les enfants de 25 ans. Moi, à 25 ans, vraiment, penza, au moins, ça la super mature. Ba jeune fille, n'a 25 ans, lelo, baza incapable, yako tenir, penza, boyeke, abandi ko bota, afandi pena kati alibala. Ba jeune 25 ans, mingo zomo la zoke ne mabala, mais, atika kabana, quelque part, akene bare. Azana 25 ans, zoke ne babar. Atika bar ti. Parce que ça, époque na il faut que ne, ezaki époque na okene bar. Azoke ne babar. Na 25 ans. Aluki babysitter ke na ye bara ke ko enjoy ye na ye na le lendemain alali na tongo la muki azongeli vi na ye abana lesi bango céréales tout ça lali kao toute la journée. Oui c'est ça la vérité parce que ils sont pas prêts.
Maintenant, vous pouvez vous imaginer, bako qu'on a besoin de 12 ans. Bazaki kobota ban. Pour appeler ça mwana wanani. Éducation. Koko ya bako qu'on a besoin de 12 ans. Mwana ya 12 ans, aboti mwana. Pour appeler ça yé nini. Dites-moi, qu'est-ce qu'un enfant de 12 ans peut donner à un autre enfant? Rien du tout. À part quand comme maïna comme mesaye ko le mesaye libele nae. A ko pesa mwana nani. Et le côté, ça veut dire que ba maman na biso, ba kola na elo côté. Oui, ba kola na elo côté. Éducation penda ya ndaku boye o moboti a formé ye elo côté. Elo côté. Elo ko forma ba boti na biso ezali moi école parce que bango ba tango nande ba kolon batiki moi ba école et tout babandi ko kende kelasi babandi ko forger bango capacité moi intellectuelle muke ayebi ko tanga ayebi ko sala boyena boy mais bango moko pe bazaki penda forger pour moi bango ba lakisa bango le côté éducation sexuelle o bango ba parents na biso ba maman na biso ba yebaki ezalaki moi muke wana église bake na église babandi ko bisa bango mater bando ko benga ngo soki mater ya église ba yeso mo mater église pour na église kono baza ko bangisa bango soki ko simba boyete za lisumu ko sala boyete za lisumu donc bazaki na bango pe na éducation mena ya malonga penzati neti biso tozana ngolelo n'est-ce pas. Ça veut dire que bango moko pe eloko moko ya malonga penda ba transmettre na biso penza ezati n'est-ce pas. Oui. Donc siko biso moko siko il faut to luka tozala à la recherche. Nous devons chercher les informations pour na boye banenge nini ya ko transmettre yango siko na bana na bino. Oui oui. Au moment de l'information, mes chers amis, l'ignorance, c'est un choix. Mikolo yotokofa nakata ignorance. Tout est là disponible pour vous. On ne peut pas faire des enfants aujourd'hui croire que comme une connaissance parce que au fungola ki makolo. Ça n'a rien à voir. Sexe kuna ezelo komususu et nani utiris ezelo komususu, cerveau pezelo komususu. Tala distance c'est kezali. Cerveau eza awa, sexe na itirisi eza kuna nase. Ça veut dire ce qui se passe là-bas en bas n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la tête. Même si tu fais 5, 7, 8 enfants, ce n'est pas veut dire que tu as la capacité à awate, à transmettre, à forger, à éduquer, à shape life. Ou ça est là comme côté. Bana bakobana ko bébé la yo, o banaka ko ya ko yebisa biso makambo ya mikolo nyonso. Oh, soko na no botite, ko soki na no botite, ko balobaka nini ba mama congolaise soki na no boti te oyebi pasi ya kokolisa te soki na no boti te okoki ko juger batu te non to jujaka parce que nous qui sommes dans le child development là nous voyons là où les choses vont mal. Nous sonnons l'alerte, mais vous ne voyez pas, vous ne voulez pas écouter. Soit disant que, ce qui n'a no botate, oki ko yebate, ko juger batute, ko juger batute. Ou les qui ne quoi apprendre, yango na bisaka bino toujours na komakawa na bisi bino listen to science. Boyo ka science, boyo ka research, ba recherche lobinini. Même il y a beaucoup de recherches sur les enfants. Bolinko yo ka recherche te, bolinko kono fana na église, boyo ka mate ya église, pasteur yemo bane ba bebaki, batu nyoso baza na église bana bango ba bebaki, yo fandi na groupe ya batu oyo bana bango nyoso ba bebaki. Po ya yo ba ko bonga, même mate ozo ka yango ma o bazo peso mate wana yango nde bebisaki bana na bango. Comment qu'on kende koluka mate oyo bebisaki bana bango. Il faut savoir que groupe on son enfant de bana bango ba baby. Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne marche pas. Ça veut dire que mate o baza ko pesa. Yango te, ça veut dire je dois chercher ailleurs. Vous devez chercher ailleurs. Vous devez chercher ailleurs. Moi, Massawa, on me paye beaucoup d'argent pour ça. Beaucoup d'argent. Et je vous dis, si vous voyez les enfants que moi j'ai forgés dans ce pays ici, si vous voyez les enfants que j'ai forgés dans ce pays ici, bon di matin. Ata moko te bana on a forgé na mboka oyo aza irresponsable. Batu minene bazana ba université. Oui. Loi ba koma batu minene na kata société oyo. Oui. Bana mususu na forja ka oya ba 11 ba 13 ans awa. Soko tali capacité à mwana ko réfléchir. Aleki congolaise mama mukolo ya 50 ans na mayele. Na façon ya ko réfléchir, na façon ya ko voir vie. Oui. De toute façon, balobaka nil n'est prophète chez lui. Makamna yebisa kabino bogoyo etali bogo ekotia webimia wa etali ngaite, mais il y a des gens qui me payent beaucoup d'argent pour ça. Oui, et qui se servent de mon intelligence. Bon, c'est à prendre ou à laisser. Mais je vous dis seulement tozana crise, ba congolais bazana kata crise, il y a attention. OK? Oui.
Bah, Congolais, mingi bazana kati ya crise, attention. Les parents qui sont conscients, qui veulent apprendre un peu plus sur l'attention, attention, il y a beaucoup d'études sur l'attention des enfants. Vous pouvez aller vous chercher et vous ressourcer. Every attention is attention pour un enfant dans le child development. Mais c'est à un parent de savoir attention nini qu'on nourrir. Est-ce qu'on nourrir attention négative ou bien qu'on nourrir attention positive? Lorsque vous commencez à nourrir l'attention positive, votre enfant va s'orienter positivement. Et votre enfant va commencer à faire des choses où il y a que aoki ko utiliser mutu naye, mayele naye, connaissance naye, bonté naye pour na ko attirer attention positive. Oui, oui. Oui, oui. Aoki ko utiliser bon moto naye pour na ko attirer attention positive. Oui, oui. Mais si vous encouragez l'attention négative, votre enfant va comprendre que, nous aurons attention, il faut ça la boye. Ils vont s'orienter dans ça. C'est ça que nous voyons tous ces poubelles ici sur Facebook. Ba mama ya barando, ba mama ya kobunda, ya koswana, ya kosala nini. Parce qu'ils ne savent pas comment avoir attention na modèle mususu. C'est tout ce qu'ils peuvent vous offrir. Parce que depuis bazalaka bana mike, façon na bango kaka moko ya kozo attention yango. Nakati ya bitumba, nakati ya koswana, nakati ya kobunda yoka, azalaka pomba ya quartier, abeta kabatwa ya grave. Fiwana azalaka munokwe, aswana, afinga batwe, ayebi ke façon na ya kozo attention yango wana. Tanga koma mukolo. Il n'a rien d'autre à offrir pour avoir l'attention. Il va s'engager dans ce qu'il connaît faire mieux pour avoir cette attention. Et tolinga ngote attention zali besoin. Ezali besoin humain. Ezali besoin car lokola bolingo. Ça veut dire que tolinga ngote, les gens viendront ici chercher l'attention. Parce que c'est comme ça. Les gens vont venir chercher l'attention. Ozala mukolo, ozala mwana muke, nous aimons tous être remarqués. Nous aimons tous avoir l'attention. Que quelqu'un nous remarque, que quelqu'un nous voit. Oui, oui, nous aimons tous ça. Et ceux qui savent donner et chercher l'attention positive, viennent donner ce qu'ils ont comme ils ont positivement. Et ils reçoivent l'attention positive. Et ceux qui ne savent pas donner l'attention positive, ils vont venir chercher l'attention qu'on lukango na marque nyonso. Oui, oui. Ata so ba mikolo bwe nakati ba relation ata ukoza nakata relation na mobile na yo azo peso attention te okomo sama kamunanko. Pona nini? Parce que olingi apesa a remarqué yo apesa attention. Ya batu musu nakata relation na ya bolingo. A comme ko sala makamunanko. Parce que peut-être partenaire na ye azo ko pesa attention te, n'est-ce pas? Ce partenaire azo pesa attention te okomo sama makamunanko. Pourquoi? Parce que olingi a remarqué yo. Lorsqu'on a ça qu'on remarque, yo te naninga positif ou bien naninga je ne sais pas, tu vas faire des choses parfois nanko pour remarquer yo. C'est un besoin. C'est ça. Malheureusement, ce que jeunesse nabiso ba jeune fille nabiso bazo ko piquer ba crise wana attention, ils n'ont pas les gens pour les orienter, pour leur dire que l'attention on peut aussi l'avoir dans beaucoup de manières. Oui, oui, on peut avoir l'attention dans beaucoup de manières. Oui. Bamusuba jeune fille bamusu bazali basala kana ba make-up, bamusu bazali basala kana ba biloko ya ba charité, bamusu bazali basala kana ezali kozuka attention, basi kozuka attention positive. Malheureusement, si on a tozana kati ya société oyo, beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ne comprennent même pas les problématiques de l'attention et ils se nourrissent, ils nourrissent ces gens-là dans l'attention négative. Ngaya ngona zaka so elmo bat baye ko luba makambo ba komi makambo na ko répondre yote parce que je ne peux pas nourrir cette attention là que tu es en train de chercher sur moi. Je ne peux pas la nourrir. Pourquoi? Parce que je te comprends, je comprends ta psychologie. Je te comprends psychologiquement. Je ne peux pas venir nourrir ça. Oui. Il y a des gens parfois na zako maya mona ba communauté bo mona pela muto abakele ngwakela na communauté. Abwakela ko bangwakela depuis kala no kipaka ete elmo pe no mona pena muto eti pembeni na yo abwakele ngwakela telemi pembeni abwakele ngwakela na okipe yote parce que na bi ko zoko attention ozoluka attention nanga siko ulio luka attention et pas nanga parce que moi je suis intelligente, je te comprends. Ulio luka attention nanga positivement comme ça na remarqué yo
attention négative. Non, moi je peux pas nourrir ça. Je peux pas nourrir cette attention. Parce que c'est ça que j'ai fait comme travail. Nakati Child Development, c'est ça que j'ai fait. Lorsque un enfant se comporte n'importe comment, je t'ignore complètement. Si moi na komona ke na ignorer ye moko akeko lukasio loko mususu ya malamu ayeko lakisanga. Wana na opeso attention. Pona la kisayo ok, je dois t'orienter. Je dois te montrer que ça c'est bien. Tu veux mon attention? Je suis prêt à t'écouter. Si on fait quelque chose de bien, je vais t'écouter. Je vais m'impliquer. Je vais te montrer. Oui, oui. Ça, tu vas gagner mon attention. Mais si tu m'amènes l'attention négative là, je n'ai occupé yote. N'a occupé yote. N'a occupé yote. Oui, oui. Ba congolaise pe bazalaka bongo. Maman mokolo a obo kelo jeton. Azo luka attention. Azo luka attention na yo. Parce que azo luka moyen o noticier, o remarquer. Mais le kolo zoko remarquer yete, il faut luka continuer na makamoko boye très négatif pour o remarquer. Na remarqué yote, ngana remarque kayote. Maintenant, si vous qui ne comprenez pas ce genre de comportement, ce genre de problème, d'où viennent ces problèmes? Parce que le problème là est tellement profond et outil tellement na bomouana. Si vous, les gens qui ne comprenez pas ces gens, vous vous engagez avec ces gens comme ça. Allez, vous commencez à vous battre. Bobandi ko swana, bobandi ko fingana, bobandi ko tongana, bobandi ko zongisana ma fingana. Tu es en train de discuter avec quelqu'un qui a un problème psychologique, un problème qui est plus profond que lui. Tu ne peux pas discuter avec ce genre de personnes. Bon, c'était un peu ça, mes chers amis. Je pense que Oazana Mayele Ayoki, Oazana Matoya Koyoka Ayoki, mais c'était pour seulement encourager les parents. On forge les enfants, bah forge ka mwana tango za mwana muke, ok? Ba comportement mi bozo mona ba mikolo bo eza ya kobeba, eza parce que bo mwana na bango bazaki forge malamu te. Oui. Mais congolais misu makasi soka fandi bandiko soka biso tokola bien, biso tokola na éducation ya malamu, biso vraiment bakolisa biso bien, mais tala makambo azo sala ayebite ye moko pa ayebite ya ekantike kokola bien ezalaki bapara babande kopesa bango biloko kolia basali komela bamiliki chaque tongo babande komela tina café babande komela bati babande kolia bamapa na bamukwanga et tout. Donc ya ebi que ne pas manquer à manger physiquement, c'était ça kokola bien. Oui. Congolais ayebi bongo. Congolais ayebi ke biso tozanga minerval te, tozanga bilia te, biso tozanga ka eloko te ya kolia. Ya ayebi ke wana nde kokola bien. Alors que tant yo moko aussi se programmer na mutuno ke okola ki bien. Moi ke ndeko luka savoir mususu ezalite parce que tu t'es convaincu que tu es bien. Tandis que un humain ne peut jamais arrêter d'apprendre. On arrêtera d'apprendre seulement les jours qu'on va mourir. Parce qu'il y a tellement à apprendre. Même les scientifiques, jusqu'aujourd'hui, continuent à apprendre. Et bon, yo motuka kaboye, okoli nakata famille ba congolais. Hein? Yo motuka kaya pamba bokoli na fata congolais, yo kaniske, tu as déjà rempli tout ton savoir, parce que nanda kuna bino bokola ka bien. Parce que nanda kuna bino maman na bino papa na bino bakoli sa bino bien. Tandis que ba scientifique, bazana no ko sala ba recherche. Babimisa ba kisi, basala ba avion, basala nini, mais bazo continuer kaka ko apprendre. Ça veut dire, il y a tellement à apprendre. À l'apprentissage là, c'est infini. Il y a même des Congolais qui cherchent à décourager les gens qui apprennent tous les jours. Bakoma kobenga batu ba apprendre tous les jours ba nyonsologue. Mais il faut un nyonsologue, il faut avoir honte de dire ça même. Donc toi, tu penses que quelqu'un qui est en train d'apprendre tous les jours, il faut qu'on l'inga ça le quoi ça nini ça le quoi lingi o intimider ko cholaye atika ko apprendre. Non, on ne peut pas arrêter d'apprendre à cause de vous, les gens qui ne veulent pas apprendre. Nous, on va continuer à apprendre parce que quoi apprendre ça infini. Quoi apprendre ça infini. L'univers, au moins l'univers ça infini, it's infinity. Les gens sont en train d'apprendre tous les jours quoi ba étoile koko tatina kuna kolinga ko ba univers eza et s'extend ti wapi kolinga ko ba planète combien ezali apprendre c'est infini, c'est infini. Hein? Maintenant, lorsqu'on est intimidé aux gens qui apprennent, aux gens qui connaissent, allez, on commence à les appeler les nosologues. Ah, moi, ce qu'on me dit que je suis nosologue, je suis fière. Bien sûr, il faut un nosologue. Parce que nous sommes appelés ici à apprendre et à connaître. Na ko continuer ko apprendre timo ko na ko kufa. Na ko fande la buzo bate ko bakeo, o ko za la nosologue, il faut to za la nosologue, il faut to yeba nyonso. Oui.
Congolais se limite à oh biso tokola bien éducation biso tokola nango eza bien research hein. Donc ça veut dire études et belé qui sont faits sur les enfants, les études qui sont faites sur l'éducation, surtout ces bolingi koyeba te bofandi kaka oh bis nga ko sa bana nga kaningi ba parents se bakolisa bis ba parents basala tala résultat yo yo nengo za wana yo moko bi kozali fact up résultat nde yo si molingi okolisa mwana na yo ndenge bapara na yo bakolisa yo ah bon ndenge kongwana ezali wana ndenge makambo ozokende wana bozomona ke résultat eza bien ou bien eza bien te eza bien te ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas cliqué mais bakongole bakofanda bazokofere yo comprendre ke éducation tozwa na Congo nde ya bien mais Congo ekufa ndenge nini Congo éducation tozwa na Congo ekozala ya bien soki Congo ekufa non on peut pas se mentir comme ça. On prend des biens ce que nous avons eu, mais nous ne devons pas nous limiter. Nous devons aller chercher à comprendre ce que nous ne comprenons pas. C'est ça, j'espère que je me suis fait expliquer, ok? Ezalai kaka bongo, bandeko ba bolingo, ba papa, ba maman, bozali na bana, donnez vos enfants l'attention, ok? Bana ba congolais mi bazaka na attention te. Les enfants congolais, ce sont les enfants que moi j'appelle neglected children. Ce sont les enfants qui viennent, les parents sont dans la maison, parfois ils ne parlent pas avec leurs enfants. Bana baza kuna, ba parents bazali kotoyo, bana bakambasala ka ba parents ba yebite, mon parent apesa ka moi attention te. Donc ba parents ba pesa ka ban attention te. Bana tango ba kokola ba kendo luka ba attention kuna libanda n'importe quelle attention za attention. Oui oui. Parce qu'ils n'ont pas eu ça. Oui. Mais les enfants qui ont eu l'attention à la maison, que donc leur façon de chercher l'attention a été bien orientée, ils vont pas être comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur les toits. Hein? Ils vont pas être comme ça. Donnez beaucoup d'amour à vos enfants. Écoutez-le. Ce qui est à zako lobazolo bilobele bele yo kaka ezako pesa ya attention. Fais quelque chose avec ton enfant. Fais un petit jeu avec ton enfant. Ezala kate oh na sombela oba jouer na kende kuna yo sakana yo moko. Non. Moko pe kende ko sakana na ye. Like c'est le ba to ça la jouer ensemble. To ça la bo. Il y a beaucoup de projets sur Facebook ici. Avant na bande ko laksa ba para ba projet belé ko ça na ba Facebook ao. Ba projet za belé oyo oki ko sala na mwana na Facebook. Par exemple, les simple, par exemple, ba make-up, il y a ba vidéo, mususu na ba Facebook, na ba YouTube, oyo, comment déguiser quelqu'un. On peut faire des genres de maquillage. Moi, on a ko sala o peinture nelongio, a commission loko la mobange, a commission loko la comédie, a commission neni. Tout ça, faites quelque chose avec vos enfants. Vous pouvez faire des choses. Il y a beaucoup de projets ici. Donc, bino ba para ba congolais, bossa la ka jamais projet na ba na bino. C'est autant moi na yo bosala kana elo côté. Tanga obima kono luka attention kuna libanda. Every attention is attention. Souvenez-vous de ça. Every attention is attention. OK? Surtout pour un enfant qui n'a pas d'attention positive, qui n'a même pas d'attention, tout attention devient attention. Pour acabar remarquer. Oui, tout attention devient attention. OK? Donc encouragez vos enfants que oui, on peut leur donner attention, mais positivement. Ok? C'est un peu ça. Je vous aime, mes frères et sœurs, et bonne nuit à tout le monde. Nazongi, na ba débloquer nga donc nazongi to solo la. To continuer ka ko salisa na muke boy. Bonne nuit à tous. Bye.